pour nga pe na zo mo chance na ville wala Congo promo pe lelo ba tutu ba motala Congo promo tinga mo na vandi be na bi o mina déranger na répétition kalata akatia e bale maswa ko mi musika e motona bengaka eme ye wana kokende binzole tangina misolo kola angola ngana libongolo kola bakatinga makolo ngae ngumu katinga makolo yako nyokwama usiego yokolo ngae me yawaye satana komekanga molimo la sima nyozala ozongae ogitiza motetete souffrance zali pongi bavana za moto ya suka na lingi yo na mokili ola malaji sramala ya do zaniko azuwa obelo botaji semeya kazule momokologe mali pasa e na momokologe ngae gloya manzoni e malele mama nga pe na zo mo chance na ville wala Congo promo pe lelo ba tutu ba motala Congo promo moyo baleki ngala nyozo bazali blanc nini nazala ngo nyozo landa kangae Makambutu, mais on va y aller. Congo promo parler na yo l'excel babiloko na mais 13e apporte Kofi atiki na ye na habité atiki musique to atiki ko beta musique sur celle ndenge to zalara to o mabo kende wapi botana ngam esprit ya bien ozomona no 13e apporte à Jésus eza album ya suka ya patron mais to kanga suma ngamo bakisa o eza album ya suka ya quartier latin te Congo Promo TV, votre chaîne multimédia sur YouTube. Restez branchés. Mesdames et messieurs fidèles de notre site www.congo promo Aboizala te veut dire que Junior Dia Soyo nakata Kinshasa nana koboya a toza bongo na Sosimex donc nakata Gombe veut dire que Kinshasa ezo koma vraiment Washington quoi pour toza nakata Gombe awa esiko wapi tozo moro ya bino meilleur chanteur du moment nakata quartier latin international Ombali passe à de Kofi Olomide Gwata Koraman balobi mikolo bazo benga Coff Pro. Tout ça veut dire que Congo Promo Junior Dia so ilongona Charlie Kanga tout kanisa qui artiste pourquoi parce que lelo après avoir kolonga fali pupa ba soleil wanga ba te belé ndenge ba lungwa ki na mouvement Ombali passa aza muto tozo compter lelo après Cindy Leker ceux qui ba rota la quartier latin ba remona mbala moko Ombali passa na rolinga koloba mingi te là déjà je dis un grand merci na ba soutenir Rabiso Dadi Akuza nakati ya Paris wana Ombali passa yeyo Doris Ngalo la belle femme et la belle homme veut dire que Chacha Kianfu Natacha Chacha Kianfu balobi yoza dollar déchiré bino na Doris Ngalo la Natacha Chacha Kianfu nakati ya Dallas Doris Ngalo la nakati ya Chicago veut dire que Omba yeyo na yebi ke banzembo Omba royemba ekosala plaisir na bana tu ya poto sans oublier le roi Hiroshima mobala mwindu Omba yeyo Omaï, vous pouvez savoir combien parce que là nous sommes en direct de Kinshasa avec Junior Dia Somtarobo Yazate, soldat Makas Nakata Congo Promo quoi. RDC Flash, Babeta Raliko Fité. Le roi Hiroshima, là déjà je fais appel à Masananga Omba. Omba li passa au wa pitozo ya malelo Nakata ya Congo Promo. Omba li passa vanda déjà Masanangai. Omba li passa Boni. Très bien. Ah, Omba. Oui, biki. La minute où on a poto bazo sepela mabe mais toni to eba Omba boni na santé boni mouvement et puis boni santé santé pepele mouvement Kandé Zalara mon pas au top donc batutu balingara quartier latin toujours heureux donc vraiment personnellement très content quoi et puis très heureux Kandé batuwa mon a Omba li passa Kandi batuba mona quartier la tête kandi batuba mona batutu avant to bana ilo molo bakia vraiment tinga mona bongisango pour moi batuba ibité quartier latin c'est l'esprit d'équipe et puis à quartier latin c'est l'amour du travail
Après mon pas mon konzi à quartier latin. Il y a quartier latin. Quartier latin, chef Nabiso champion voix d'oisa. Mon konzi pena mon konzi pena à Pessanguya et directeur artistique Nabiso, la meilleure chanteuse d'Afrique. Donc rien à dire. Allez bango tout. Cindy le cœur. On va défendre na ndenge moko babiso yo personnellement lito ipeneza ra nyonso. Tomlega de betagi nyonso wana. Ngapindire donc na sa effort sikoyo. Na nyonso ya betagi ona ngana ko chape sumwa. Mwiloko moko boye pona kola kaka po quadracora mana aza infini quoi, et donc éternel quoi. Donc rien à dire quoi. Yango moni solo mingeza ya 13e apôtre. Bon. Maram mingeza ya 13e apôtre, donc l'album des albums, bon. Des albums oyo batu na habité mokonzi. Nabige memisho yo Bolanda. Mokonzi mopao azo mérité oyo kaka yo mo zo boulele. Quoi ça danger quoi, rien à dire. Mali passe à la CPLI. Mais au moins, il y a des personnes qui ont belé, qui ont balance le gens qui ont ta branche et pas Kofi. Mais il y a des personnes qui ont pembe na Kofi pour na omba. Il y a qui ont manengé ni comme on a quatra couramment no amona la musique. Les lo omba remepe enfant chéri. Veut dire que c'est bati attaque wana omba na album omba bouger. Il y a qui ni tant aux alai pembe na Kofi pe ko imba pembe ni quatra couramment. Omoni mutuneti quadra couramment o nzambe imo alobagi pe. Ba faire na pesi yango petit na ngai mona na ngai mopao akunzango ndenge alaka na motemo monene azana ngope na motemo malamu azaka nango ba biso batu ba yeba nga vraiment te. Et puis en tant que artiste et musicien et puis amoureux à bonne musique mopao depuis palais na la fanatique na ye ba mise tout na ba palais to yebi donc ba oyo to yebi bino to boyebi ke faut les laver. Olela na gu olela quadra mona Gloria Manzoni ayebi Gloria Manzoni ayebi ba et puis Doris Ngalula on a tourné au petit salam mon sister wa dans my sister ayebi bango tout baza amoureux à bonne musique yango moni a se retrouver pemeni ya quadra o ngamoko mba lipasa pera ba Aven Diamond na lobika bongo petia goya na lobika bongo ora cola ora pera ba ora cola umba yepsa biso sikoyo tango komi pa Kofi chani ni umba po lobi mwa to Doris Ngalula aza assoiffé ya koyoka umba lipasa yemba po bat basepelaka na mongongo na yo Natasha Chacha Kianfuna Dallas. Ça veut dire que des filles wana bango ba $, déchiré nayebi ke ba ko sepeli sape umba lipasa quoi. Mais oyemba ki chanini pour ko fendi mayo mbala moko. Oui ke ngai pena tona kutana na mokonzi ya musique ya Afrika. Izaka no rêve nanga. Or blanc, mama ba Shayana yebi ni to sola ba faire écrit nangalia donc oyebi écrit nangalia nakutana na mokonzi elaka demande ka ndezalaka nafandi bonabi ve Goubal yoza vie nanga place azali bambote belé ve Jean Goubal Saint-Bivier obetaka ndule bien alela fort mais un moto moko na mboka na biso pe na histoire d'Afrique 13e apôtre le quadra un moto moko ye bino tout biso tout tulingaka ye eske nako omemanga kuna te osatinga nakutana na ye po ngai mpe nazomwa chance na ville ola Congo promo mpe lelo batutu bamotalaka Congo promo tinga mo na vandi mpe na bi omini ya déranger yo na répétition kalata mais na déranger yo na tio mpe na pandili ko bana kini bana mikili nanga koloba mingi mpe na te po conscience nange yebi na bato baotala biso bayebi mbango pema
chez mon pao ils ont travail mingi travail et puis 13e apôtre nakutana mokonzi singa bi petit na ngayo uyembaka pena na biu mokonzi na mikaka susi na ngeza la kende yo sunga na kuma pe moyembi mon apoko yembe eza voice te bon vous avez une belle voice mais oui bino makambuti fandi penda bonabi bon problème ezate talara muto aza musicien ya makila ebisika petit problème ezate mais faut yebaka ki shingai on travaille nga papa ba Del Pirlo nga papa ba Saint James nga papa ba ya ba Didi Stone nshinga petit yebake na peya bakara na peya bapalin naza mokonzi na Afrique nasala tout oyo batu babetaka maboko eza boulot mutu esala ngai quoi petit na ngai boulot kaka problème eza te boulot nalalaka te jour vabi boulot kaka asinga ngai manzembo moko ya ye asinga ngai manzembo moko ya ye moi ya banzembo na ye eza banzembo oyo faut zara neloko faut zara petit frère à Jésus po singa na banzembo moko ya ye nga siko natala banzembo maka nzembo ya ngobila donc je fais pour toi or blanc donc atikali 16 atikali maboko pamba ye oniranga ke atikeli nga zendaga ye akozonga nalela te o mobembo ye naliliwa te o nalela ye o atako basekinga na nsima na kipa te masuwa ememi ye monana motako te o nalela te cheya tikeli ngai foto apesi epe oyanga atalaka nga abosana te awagazi nadango yanga mama nadangwe etene memi ye ya molimo ati ngalize eteni nami pesi na yawe o losamolanga o nzamba batelanga na ye o tomonana lisusu or blanc etioka ye akatia ebale masuwa ekomi mosika ye moto nabengaka eme ye wana kokende pinzoli etangi na miso lokola angola nga na libongo lokola bakatinga makolo nga ye ngungu katinga makolo yako nyokwama usieko yokolo nga yeme yawa yeonge satana komekanga molimo na nsima nyozala ozonga ye bolingo yanga yo ya nsomi omaye Congo promo Richard Lema ya tikeli ngai foto apesi epe oyanga natalaka nga abosala te awagazi alangwelanga mama na leli donc nafanda boye gampreta singa mama bi petit na ngai abengi bato pale boya boka pecho na oyemba beta lisusu beta boye singa bidon beta ka même chant na to changer tena beta ki chant oyo après na yeko beta rouge à lèvres rouge à lèvres écrit na ngalia donc Léon Kaniki masa na na Bruxelles aiba fero tonto solana na palais eti yokale nzulu câble sur Nathalie na Londres na moni système à coup d'œil mimi blo sur Nathalie susu quand na Londres no mona ba Elva Salvador ba Ige Kuba London City bato peno moni ke tu vandi ba isinga petit na ngai ba isinga petit na biso masa na biso ndeko na biso mopao
ozwi chance à vie lingaka mosala lingaka boulot lipasa ma nazomona baémotion bana poto naza na omba lipasa ye yo en live veut dire omba obomonaka wana nanu kutu ayembi te mais omba oyebi yo oza pembe na kwata kuraman azaka moto ya basheri te mais basi nde balingaka ye donc omba ntango aye basi nde balingaka omba sikonga nalingi obeta rouge à lèvre mpo babaki omba Junior Diaso omba yemba toyoka omba na lindanda omba yemba mpo ti sikoyo 12e apôtre tokokota masolo wana mais omba ayemba est-ce que bakoyoka rouge à lèvre wana te na rouge à lèvre mpe bazoyoka ngo en live mingi 13e apôtre Charlie Kanga rouge à lèvres po esala plaisir bongo na zai na mwana mvwama malgré nazolia te mais zai na mwana mvwama namona ndenge omba monaka esalinga mpasi vraiment ozolia te azolia te seke mabondeli fo esalama mpena bien omba lipasa naleli Charlie Kanga natikali na 15% espoir ya bolingo yakapelelanga molimo na ngai ebika espérance na ngai ya kolingama emata igalala sheri tinda lolemo na yo ezalasi na suka na yo soki ezali koningana yeba wana ngawa yo awa motema ebouge zatala nini ya kosi yo mpo tikanga na fleuve de larme kikalala olingo osalanga mabe nazolinga yo kaka amour osalanga kolo azolanda yo toujours olingo opesanga bilei nasali oyo ya imbwa amour otyelanga bolingo na nzete ya nzube ya balingi motema ata libulu ya ngosi yokolanda ngo kake ndenge Daniela asinyaka na bolingo na ye na yawe okitiza motetete souffrance ezali pongi bavwana za moto ya suka nalingi yo na mokili ola malaji sramala ya do zaniko azugwe Robert Lobota jiseme ya kazule mabokologe malipasa na mabokologe Gloria Manzoni malele mama okitisa motetete souffrance ezali pongi awana za moto ya suka nalingi yo na mokili akoyebizango simo kimbangu evele onaza ndenge nokongole mawananga eza nubolenge jeune na négocier na bonune kokoma héréditaire nditamanga tolo na eboti mbuma te mwa maboko nasepeli mpo bato baza na nsima kamera babeti maboko omba lipasa omba ntango ozoyemba bato baomona du Kofi en toi omba eza nini ezaki Kofi aleki batutu alors yango moni même na bokesre tout di Kofi elaka omba est-ce que oza cirque Kofi aleki batutu ozoloba ouais mpona na obi aleki batutu na sens nini na sens ke eza bien mon frère tozala mitema mabe te aussi toyebi tokotama mabe motema mabe ezalaka mabe ya Kofi ezalaka bien le quadrant marché central ezalaka bien oyebi ke c'est comme si bato bakumisaka Kofi se bazepa na mpo bayaya na yo mpe ebele baene na miziki oyo baleka epa Kofi azalaka bien mais lelo balongwa bato évoluation pembe na Kofi te mingi mpe bakoma Kofi aza faux Kofi aza boye Kofi azotia kaka mwasi liboso mo Kofi omba ezala ndeni mpo Sindi ADT aza ADT directeur technique artistique de na bino kofivra na ndenge nini mwasi lelo azokonza baomba mwasi lelo azodirige baomba ezala ndeni
sotali na bandeli on nanu mon directeur ici na biso wana ayebi musala et puis atangela ngope blague te donc ce moninga na zapena batumisi babiso ye mutu awosala ke moi le rose beta boy même na stylo zo non kero bo sala yango bo sala yango bo vraiment azana ba raison ebele oyo atoza mutema mabe nezala rare atolinga no nzambe te momona soka likamo kweleli otangi ko mo nzambe vraiment non ba char wana sindi le cœur aza je manque même de mots quoi waza aibi musala ala munene quoi. Moi bi ke Shokoroba baboya na sindi le cœur yo tango ndi makeza munene Shokoroba bianga na ndi makaye na bi ke ndi makasimi sindi le cœur directeur artistique à Quartier Latin. Shokoroba ba la ndabisela minute na Angola moi momoro po yembi pena Shokoro aza grand artiste pour na omba esala ke ndenge nini omba lelo ay Quartier Latin yembi na ba na mutu roi Shokoroba bi esala omba ndenge nini puis ko longa ya Shokoro ko kende to ko longa ba maso bozala ki na ba mon ami Gaylor ba te belé ba kei omba esala ke ndenge nini. Ouais, séparation, nous sommes toujours dans moi douleur nango il y a absence wana ya mutu oyo a kontarapé pa na yo tango mona raye na musala donc ça fait toujours mal. Le plus important zara ke na bango pe baza bien biso pe toza bien et la vie continue quoi. Omba na kati Angola, Omba okendaki voyage ko faire kenda obeta na président na Dar es Salaam si je me trompe pas. Ouais na Angola na bosanité na pesa na sengeso na pesa débat tumbo. Pesa we da Congo promo. Congo promo Fabrice Nteka. Place Wali, faut ba ke Omba zali quoi. Et Mason Angol papa na Chilo na go bosana te trésor kinika les sages. Na go bosana société ko finjeka brother. Donc voilà va venir na go bosana te bato ba Dani Den Real de Madrid. Salutations na bakse so ta deli susu. Congo promo les spécial Omba donc émission vraiment ya Omba. Ça un plaisir à trop pour Babi Amon na zotalanga et puis écrit Nangalia. Donc or blanc Maman Chayana toujours bébé Gucci. Donc de longues jambes vraiment bien chargé. Tozongi la bébé Gucci. Tozongi la epoto lelie mabe na dasi pas Olanda biso donc on va li passe à ce Angola et ça la ndenge nini. Angolais zaki craquant. Obiga quadra. Donc to beta na Atlantique wana bana Luanda bayebi. Suna lobby boza ke bayebi vraiment les kaka quoi. Yesengo za kaka lisusu mingi po ba souvenir ya mingi ya bien. Moi na bato baloba ke na pas mon pao so na sala nini na ba conscience na bango esengo ga ya bola mingi ya mon pao. Moi même ngale loyo naza omba oyo na travailler pour na vie nanga. Tu vois, je travaille pour ma vie. Mon pao nous omona yona a rotika pendule lelo même bongo ba nolandeka. Ah mon pao, moni ba blom suto lobara pour la musique eh. Naza mon pao, ya osamba te quoi. Pour netier, ils a DT. Elle voit or blanc. DT quoi. Elle voit système coup d'œil Mimi Blue, London City, DT. José Longa les consolateurs. Consolation, DT bara DT. Tout on a bolunga ngola boké pa président o abenga Kofi na Tanzanie si je me trompe, c'est que Zambie to Tanzanie. Soyez pas président Mugabe. Mugabe voilà, on met ça qui ndenge ko imba devant président de la République. Il faut zara mon pao. Bon a imba déjà trop grâce à mon pao devant le président Bamboge Benin Afrique. Donc non on a sentiment trop quoi. Pour na pe mutu na zala chez biso na zo boulot. Na rapemi na mutu mo bo alinga musala et a traiter ba bon travailleur comme il faut. Mato ba respecter Moussa na bango comme il faut donc et puis moni donc nzamba sara monde na ye
Congo promo bolanda ayebaka ke moto soki aboti bana 5 mwa liboso efo azala mais lobi te ke kozala mwana liboso yo moto ozala yo moto etangama peut-être ozala nayebi te ndenge nini nde bato tobulaka mais omonake moto na moto ana vi na ye moto na moto aosala makambo na ye ya bien kaka nde base retrouvaka ebisu tobi ya bien yango eza te ke jomo bo alati vrai atabimi na car na ye akeki ake na coin akabi $1000 sentir ke motu moko boye ata aza nango me bato babule bapesa ye makambo bien ntango olobi motu ase retrouvaka mbana lina tuna eske kozala lelo pembe na Kofi bando banda carrière na yo kokende bavoyage kobeta liboso ba grand président ya Afrique omba ase retrouva pe ouais na se retrouvaka et puis ko se retrouva on est moké il faut le baguer na se retrouva se retrouvaka et puis non se retrouver beaucoup plus donc on a que via moto quoi les lolobi na oya wana grâce à mon pao donc pour mon pao so il m'a bé et l'obamaka ezara mingi masumo pour to yebi yaka ki Congo ebonga nango pe déjà ezara ke ba batu nde lobande ezara ke motema mutu ya maloba na ete ako lobani bongo mais motango avant na parler au sentir que abandi na makambo ba oui mais angai alingi yo na langwete ebio nazo sala tobala nango amu mais Umba et là on va comprendre était Umba comment ça fait-il yo okoki kozwa mopao na koyemba na façon ya kolobela na elongi na ba skanteni Umba eza nini soke no église omoni papa na biso ya lelo est-ce que tali batu na yetu omona wala toujours mo kimia et puis yango na ba benga sainteté bon vraiment OK batu tout faut soutenir faut nini parce que pas mon pas olixiser omoni batu mingi ba banga ko poussa na pemela biso ba petit rambo pour bien eleki bon pour pousser il faut kokati il faut Congo promote Congo promo donc il faut monage niveau pena quoi niveau pena niveau ngayo ebito za na kinya wa omona ngana ba boîte te na ke osenga na ke matolo omona nga jamais za na bino na rien ba le bibino tout bat boya na sima ba fali lelo donc gaz yati ce que yambinga poni peut-être Omba ko za na gaz mais ba master mission sur lelo na kini Omba à part Omba et belé ba ebanité Omba na biba master tout ozomona ona moto na vie na ye yo comparer mon pa on a ba vie mususu o ba vie on a ba na chance te tant to le bi boepo tant to la génération ba Omba le na quartier latin tout le monde yaka junior dia sauter mutazo lo bango mais biso to za na ba parlin to vanda to tambola to za na ba boîte ba lo barake question na tout na Kofi pe ba tout na déjà ba dimanche na ba émission ba lo barake génération ba collègue na bino on na ba grand ba fali ba yeba na ki makasi mais lelo soki to lobi na quartier latin mingi eza Kofi Sindi Omba wana robo izate mingi ya Kofi Sindi Omba mais ba masa msu bazo yeba na te Omba lemsi yango bokimara na ba boîte bokimara ba affrontement pour lelo lemsi bo se retrouver na bino pété affrontement oyo soudan ngana beta c'est ko affrontement pour tala affrontement yo latina on ningi na yo o sombi car na yo o sombi so ini na yo o bi affronter jomo bo va na ye asa makamu na ye donc o muti ga mo genre donc éducation mal il passe à mesdames et messieurs bien répondu dans la CPLI yo sanga vena biso ya ma éducation quoi tu au moins ba musicien lelo yo to mo kutaka mutu mo pa waza ndule man tateti na ye senti que mutu mo tete bien fait donc on ndu donc ndule man eza boulot ya bato mayele peut-être biso no idéologie tant to bien ngawati mais bato batalanga o ba ebike taka bato basala ke bispira bato za la bien bato na ba savant ba bato minene ba bato blaguité yaka nina zana yo siko taka ndozo teka ngai
moto blague tete faut ça pour ça copo. Donc biso tellement que ba tete ça là ka. Et puis Haven Diamond, Shayana, Oura, Oumounage, Moutabongo, à quoi ça blague na vite? À quoi ça blague na vite? Bolo bateke, Haven Diamond, or blanc, à ça ils sont inini, rien. Mbanga mona zana wana lomona ba fi ndenge ba telemi bazolela o ma place Charlie Kanga Dali cameraman ba lugeti na TV5 mais mbato nisko to kota na album mo bo yemba oyo po bana basi ba kolela ka omba siko na album mo bo to bo bwaka oyo titre na mo daki sunini il y a album ya directeur na biso artistique Cindy Lecoeur oyo ya Cindy te oh les 660 oyo 13e apôtre oh bo ta ko bwaka omba sali ba vocal belé abracadabra voilà abracadabra mo e chapa kingai omba ça combien de vocal na album wana abracadabra masala 5 solo vocal au mo pa oyemo na ba petit na nga je te donne merci patron donc la 5 solo vocal omba au frappé. Ouais, donc ils ont mambo étoile, ils ont mambo Nzambe quoi. Mambo Nzambe. Mesdames et messieurs, comprenez que Omba li passe ayo. Si on a la ligne na 5 vocales au sala Omba. On ngo kangisa ngona minute au muke pour il faut beaucoup de répétitions. Comprenez que nazo Omba tozi Omba à pied levé donc à toi na kata gombe. Toi na kata gombe vraiment awa quoi na Sosimex ba na poto kinyango yo. Kongwe ko bonga. Todo sambela Congo ko bonga ta bazo refoulé biso ba koto moko bo mais Congo ko bonga po RDC zelo kwa makasi singa ngeto lo bage Congo c'est bonga to sala ndeza la bien c'est bonga na tongo lo ba message otala pena caméra bana poto Congo c'est bonga nango batutu ba otala ngai eza en Afrique eza partout na net Congo c'est bonga nango Congo sali nini vraiment lo kwa mutu Congo za biso omuniza ba jomo bo eteke ba vanda raso na Luanda Congo komi ya bango eza biso za bor na biso ya biso excusez quand ya ngai congolais sino la mugi bor na ngana chango siga bien na nettoyer yango eza la propre mutu mususu katali yango mona gena na bor na ngape ya ngape bien Congo za nango Congo za nango ça c'est bien désolé que ça ki bovanda rapena pemé na mopa o mokonzi mais na rozoaye na rozoape ba masa tout mais omba est-ce que tant boya quartier latin génération na bozanga na animateur o babenga Mbasu ouais tozanga na Mbasu Comment il passe ça? Est-ce que vous avez la place Mbasu comment? Ouais, moni on a ebi penate le kuta mabe mais massa zali na ebi komino ya zali. Donc azana ye azo artiste musicien bon il se cherche quoi. Est-ce qu'on a voyé ce qui ngana zala na Mbasu ko tomoko umba li passe donc message on a limpé ko faire landango pour Hermonko muto abeti Zénith animé na kata Zénith lelo vraiment vie Mbasu net mutu e bouja omba on a bougé mutu ko yango to e baraté ba rimer e bima e belé rimer en to rolo bango te poto na TV mais rimer fait bima pour mo pao a mutu mo nyoso se lo bama nango misu balo baga kufi misu balo nyoso azali donc ni batu basala tu balingi donc faut lo barapo batu ba comprendre ka pour izaka raté soki mutu azali susute ne bola mune bandi obima na miso batu là vraiment moi personnellement na telemelaka milimo wana naza parfait hein Naza parfait mais en tant que muto yo normal na droit ndima Congo promo balekisi ngana émission au Mali pas ça promo tiko felete pour la boulot bon Armine Kuba vient nga champion européen yaza champion européen quoi Armine Kuba donc tous à la gentil Doris Ngalula tous à la gentil la belle femme et belle homme. Tout à la gentille, or blanc, tout à la gentille, écrit Nangalia, vient Nangayo, on a l'ingara mingi, Charles Lemba, on a l'ingara mingi, vient Nanga Mususu, José Longa, Naebi, Odenga Bakani, bijou belé Xavier, les gamouni n'ont pas souvié. Affaire Nin, na lobiga bon, vient Nanga. On va lui passer ça. Tu as remis chité pour les photos de jeux qui ont des répétitions. Mais on va se coller là. Bah bon souvenir ni nous garder et pas mon pas au mokondi mais il va voyage on va le responsable on va de l'okavi naie mais le temps on la kofi c'est le message mon réseau ko lobela na mon pas au mokondi ko lobela nini un message vraiment na bato nso batalinga na remercier Bino au plus profond de moi
Donc du cœur vraiment, donc merci vraiment. Na ndenge bo tirer vraiment attention à la émission na biso. Na otika pété na ndosala kaka poto za toujours ebiga coller. Et là on a goloba concernant patron nanga na TV sikoyo na nyoso na gagnerait pas na ye na nyoso na profiter na nyoso ezalaka ya bien. Naza petit na yo mokonzi mopa o mokonzi le quadre marché central pe na otika la petit na yo ya libela vraiment ya libela vraiment na tout tolo ya libela po naza mutu et puis mutu ya normal quoi ayebi et puis aza conscient na makambo so ezoleka pe na o nyonso ezali donc tu na bi petit na yo natali petit mo boyete oyo ya vie na ye kaka otoka mukolo vie petit ya vie mukolo yele kirien petit na yo na tout na vie donc merci est insuffisant quoi merci est insuffisant malgré il faut qu'on a le bango pour y faire partir na branche wana ya arbre wana ya vie quoi donc merci na nyonso mokonzi très reconnaissant petit na yo mbanela petit na yo mbali pasa na lotika yo avant ovandisa bato non mais Natacha Chacha Kianfu, le roi Hiroshima, Dadi Akusa. Une question au Pika Panayo. On a nini Glorian Tol était la cadette. Naya naye. Moi si mbongo. Grâce à Tol là, moi si mbongo. On y bangote. Natacha, on a peine à pêcher de ma part. Chacha Kianfu. Place aux alliés vraiment t'as vrai chéri. Mais or blanc. Dégâts. Or blanc, toujours les layo mabe. Et au Mali passe à parler na yo da Congo promo, au Mali passe à parler na yo. Donc makambutu omba rosala. Na 13e apporte ba vocal tu ya omba. Makambutu mais omba yepsanga nanu. Congo promo parler na yo l'excel ba biloko na mais 13e apporte Kofi atiki na ye na habité. Atiki musique to atiki ko beta musique sur celle ndenge to zalara. To omba bo kende wapi. Donc na bateau na ba comprendre ngo bien te na go bakisa. Konzi a osala album na ya suka. Aux 13e apôtre, 13e apôtre Jésus. Blaguité. Donc, bateau tout botalanga, botalanga mon esprit a bien. Nous avons notre 13e apôtre Jésus. Ils ont album Yasuka ya patron. Mais tout quand on souma mon au baksaou. Ils ont album Yasuka quartier latin. C'est-à-dire album Yasuka mais marché central les ali quartier latin ali. Quartier latin est un patrimoine national. Donc, il y a un moni. Après, 13e apôtre, il y a bien. Il y a bien ma casse. Larissa Makese, Gombo, Toboulé, Troté, Nayebi. Nayebi, qui font la salama. Ma solo, la bien, ou solo bien. On va lui passer. On a 5 vocales na yo. Au beti na abracadabra to kango et puis to tike leur micro au pesa ba ya yo mbote poto comme dans la suka émission au vendre sa staff na yo moi message à suka mais na nina to yo ka ba vocal no na to kangisa ngo et ça la bien Zaziza baza bizize nzao Zazaza manzinza mante Demande na yo na zui Mutema nanga izamba Izangi nzete Pesanga tango Natala Nayeba Soki Yoza pointir nangai Soki Yanga, lete wolo na yeba Moyo baleki ngala nyozo bazali En blanc Nini nazala ngo Nyozo landa kanga Dis-moi papi kake Nini nazala ngo Nyozo landa kanga Est-ce que ça te ponto ni ça parle mais ça va coquin na yo Yo gade na boy plus jamais
na boygo bakiza pota mobesu na cicatrice ya motema mama Shayana nalingi avaya marke nga la viande d'amour na yo nayeba destination bolingo na yo papi kage na boyi kolotanda tala bapongi na kobanga or blanc na bopesanga bolingo moke lokola kutia kisi ya miyoyo nandi mopesanga bolingo lokola ebale blage ekoki kokoza miso kasi ntango te yosengi nga bolingo nasengi yo ntango narasure motema na nga nalingi etiyoka mama nayeba destination ya bolingo na yo papi kake ya Sylvie Dembo na boyi olotanda tala bapongi na kobanga Leon Kaniki isifienga go soki loketo na yo ekoyi na gauche yanga loketo pe kokende na droite soki loketo na yo ekei na gauche yanga loketo pe kolanda na nord nisanga umba ya bolingo papike ma nisanga na ta papika ke malembe tokokoma malembe ikosima malembe tokowi epalango za joker kuno za de ya kimpwaka fala que ozala tas mongo jeja zizio mama mamemi momo papi kage sans toi je t'assure nazalanga rien lokola mwana pétrole oyaki ngongola pame jeune pato ndalelanga blanc Novali passe. Mesdames et messieurs, là c'était au Mali passe ya Kofi Olomide kwata ko raman to bomba po azobete la bino na suka na vandi saka rebona tikela omba vandi sa ye bana poto mayo bolela ki omba yo. Je dis un grand merci à les boss Rafi Ngindou, le patron. Lui c'est le patron des patrons. Moi je dis un grand merci na Mark Ngindou, Olingindou, binonde bana ya papa bolobele la ranga et pas papa. Serge Mpiana notre coordonnateur à Longa. Je dis un grand merci na bana Paris, sur na kitina Paris, tika na vanta le roi Hiroshima. Dadi Yakuza ombaye yo. Dadi Yakuza na Paris ombaye yo, le roi Hiroshima ombaye yo, Cappuccino le Bogard. To se la rande to se la zonga kin. Zonga kin po ba omba ba telemi mabe na kina wa Cappuccino il faut ya tia Pierre na yo. Je dis un grand merci na Natacha Chacha qui en fou. Un grand merci à Doris Ngalo, la belle femme et la belle homme, veut dire qu'il y a Léli. Na Léli, Natacha Chacha qui en fout Doris Ngalo, la dollar déchiré, le barra junior 4 $. Ceux qui $100, 400 $, on a la raison, c'est 500 $. Na ko 400 $, on m'a pas ko 400 $, na za na kan gari we le dia ive na ngai na Léli mabe. Tika na vandi sabongo, Dadi Yakuza. Bienvenue patron voyou. Na pesi bana Angola tumbote Lavio Kaima Afro dollar na kata Irlande. Je dis un grand merci na Chabron Ongemi na kata Afrique du Sud quoi. Boni Sandra Pembe. Un grand merci na Christelle Diaso mon bébé, maman Mayani Kalukula, maman na ngai papa Ndo Diaso, famille Diaso Mobimba. Toroya poto wana na Charlie Kanga na Mbappé Toroya poto malgré ba koya na faux poule. Mais tika na vandi Sabino, on m'a li passa micro yango yo, vandi sa na staff na yo et bon te do kabwana na yo na lolembo. On va lui passer un micro ya yo. Ngana lelaga. Oh blanc. Na bo bon chant. Ngana chant fou. Bon. Ah. Na lelika. Ngana lelaga. Na blanc. Ngana lelaga. Eti ngana nzulu kable ngana lelaga. Yodenga bakani ngana lelaga. Ngala lelaga Léon Kaniki de Bruxelles ngala lelaga Ibro Kimvula ngala lelaga de Jogo ngala lelaga
ngana lelaka bébé Gucci, ngana lelaka Dani Dene yala, ngana lelaka, ngana lelaka, ngana lelaka, ngana lelaka, Ige Kuba London Titi ngana lelaka, Mimi Biblo London Titi ngana lelaka Kudai, ngana lelaka, ngana lelaka, ngana lelaka Shayana, ngana lelaka Ekina Ngalia ngana lelaka Gloria Ntole Kadete, ngana lelaka 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 lelele ngana lelaka 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 lelele ngana lelaka Etioka ngana lelaka Leon Kaniki ngana lelaka Carmine Kuba Sagalea ngana lelaka ngana lelaka Sandra Kazadi ngana lelaka ngana lelaka José Lomare Consolateur ngana lelaka ngana lelaka. Congo Promo TV, votre chaîne multimédia sur YouTube. Restez branchés.